Ah, Congo. Andeko napesa bino atambo tete. Makambo comme ça la manamboka oh je vous dis j'ai de larmes. Nazo se retenir ya loba makambo sous-souté. Mais je vous dis ce pays a atteint un niveau extraordinaire. Nalandi kutu pasteur nani pasteur nani Pasteur François Mutombo, merci pour l'intervention parce que toi ba même idée nazaki nango. Mboko eza maudit batu bazondi mate mais c'est la réalité. Pour normalement, je vous dis que makambo e bandi lelo so ba Isaac Kaba o babanda oboma batu depuis 2014. Boye bisabiso ndenge nini 10 ans plus tard. Bana na ba se retrouver que en liberté. Moi na oto mona lokwa Isaac Kaba lelo ajo azanango. Na 2014 azaka na âge nini. Po bato ba levanga ye pa azaka na kati. Na 2014 azaka na âge pour na 2014 on a déjà a commencé la biloko et comme on mona na miso batu ko kata ko boma aboma combien de personnes est-ce que azana capacité ko yebisa biso batu combien aboma réellement bana oyo banani nde basimba bango depuis kala wana ti lelo bakoyaka te bakondia mboka ya uta kala kino ya lelo boye bisabiso nanu qu'est-ce qui se passe pour la ni boya motema mabe envers mboka na bino moko boye motema mabe ya modelo likolo ya mboka na bino moko ndenge ni bakoko pesa bino portion ya terre moko quelque part bo gérer ata 2 minutes soki mboka oyo bino moko bobotami bana na bino baza sansa kozala wana bozo sala yango bobo mboka oyo bana na bino bakoko na bino bakofanda bozo détruire yango boye ba magistrat bozo détruire mboka na bino moko lolenge oyo Congo ekomi lokola salle de jeu o mutu nyonso aza na liberté osala ndenge alingi ndenge akanisi bozo kanisa ke boboma kaka biso ba population c'est ce que vous pensez bozo mikosa ça va tomber sur vos enfants sur les enfants de vos enfants sur vos familles boyoka pasi yo population zoyoka maya miso oyo mutu a perdre mwana na ye alamuki na tongo mutu wana aza na liberté. On va gérer ça entre la population. Population congolaise. Bolamuka. Comme on ne sait pas nous aider là, on va s'aider. Comme on ne sait pas prendre les choses en main, on va s'aider. Et comme Kindoki. Oh, vraiment, ça, Kindoki, ils sont qui sont boké simba, so il y a niveau n'intoyebite. Pour nga nazo ko comprendre te mwana mukie bongo. Batata mibimba na ba mama mibimba ba ko gérer te nini ezo zanga bo révoquer biso batu nyonso bazali cité na kati affaire oyo ba bimisaka bana na chaque fois bana na bakoboma bana bino bakoboma bango bakoboma bana na bino na bandeko na bino ba o ba liberaka bango bakoboma bakotombe na ba famille na bino batumbi bango. Parce que ndenge bino bobimisi bango libanda po baya ko assassiner batu mususu bako kota na ba famille na bino bako tumba bana na bino na bandeko na bino ba mama na bakoko na bino comme ça yo ka guo esalaka yo tango liberaka batu ya modèle wana. Voilà pourquoi impunité comme une degré moko je ne sais pas mboko epesa posa ko sanza epesa mawa ezo pesa na kanda moko nazo seno côté bo me ma population comment boko zwa résultat ba yaya na bandeko tubakotang soki tokangi mutu abimi libanda po ba misusu bazala libanda tokangi mutu moko na bato nyonso tomoni abimi libanda il faut tokanga ye population avant tosala quoi que ce soit il faut pesa biso liste ya ba coopérant na bango biso moko to gérer bango ba pesa biso liste ba magistrat ba bimisaka bango ba soda ba coopéraka na bango ba policier ba coopéraka na bango comme ça tokena ndako moko na moko to silana parce qu'on en a marre population mutazalaka makasi koleka eza groupe ba individu te baleki population mobima na makasi il faut te prouver que population muteleki makasi parce que to lembi mboko to sala nini nzambe na ngai so hola mukana tongo moko batu nyonso basala mangamba bongo bazala susu te babunga parce que Dieu tu es capable de le faire Seigneur tu es capable de le faire mboko yo ebe nako beba lelo te na ebisa bino bafuye te omona lelo elona makikala
Siko, je pense que c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions fortes, irréversibles, oyo kosala ke changer complètement parcours ya mboka oyo. Ba jeune wana nyonso faut bazala fusillade. Peine de mort ya munoko kokite, il faut ba bininga na bango ba mona. Soki Mobutu akoka kosilisa ma, Mobutu alobaki après moi déluge wana azaki na raison. Na lo bango soki ndenge nini ko akanda. Ayebaka que Congolais azana ndoki moko na kati na ye soki batiki ye na liberté ya démocratie akosala makambo ezalaka te. Bolanda nanu mama oyo bongo na zonga sima na loba nanu. Nyale baninga na ye ke nazwi ketch moko ya sika mais garçon o azali na volant azali maître. Moi na vandi amona kaka ba criminel babimeli ye. Moko afongoli portière ya sima pona bakata mwana nanga boye na kingo. Mwana tanga tie boye machette lichette e bandi bandawa ti awa baboma mwana nanga lisu mwana bandi mbangu banda 13e mairie na se mwana zokima mwana zomela makila na ye pona epesa ye mwa na pasi ya mwana oyo Isaac tosamba na ye naloba ngai te na mwana nanga mobali. Mwana nanga azalaki na avenue Dibaya na Matonge atiki nga na ndako akei kosomba carburant akutani na mwana na Isaac aloué mwana nanga ti na 13e mairie na Limete ezaki tozokota na 2018 tokota na 2019 na bengi mwana na bibona ne nzambo apesaki biso na 2018 te nzambo na pesa biso na 2019. Ok wapabi mama nazwi course moko na Limete ngana bise edi na 23h boy bakei bakomi na 13e mairie na re mwana nanga lobi na Isaac tonton kita pesa ngambongo Isaac akosi mwana nanga ke toke na ndaku totoke nokozwa mbongo nzoka na ba passerelle wana ya 13e mairie ba criminel bavanda wana a signaler bango na pareil ke nazwi ketch moko ya sika me maître ndaza na kati papa na botaka mwana na ye moko mwana kei na ye alobi na ye tokota ti na ndako bakitisi mwana na ngati na 13e mairie na se na kwa wana ezalaka sali soki sa de fête béni le visionnaire bakitisi mwana Isaac akitisi mwana ti na se Isaac a signalé baninga na ye ke nazwi ketch moko ya sika mais garçon o azali na volant azali maître. Moi na vandi amona kaka ba criminel babimeli ye moko afongoli portière ya sima pona bakata mwana nanga boye na kingo mwana tanga tie boye machette lichette e bandi bandawa ti awa baboma mwana nanga lisu mwana bandi mbangu banda 13e mairie na se mwana zokima mwana zomela makila na ye pona epesa ye mwa makasi. Isaac azali mwana vie moko akufa na Croix Rouge wangiyu. Isaac soka koti prison maratre na bango le motasalaka bakope asitaki même mwasi oyo akimisaka ye pe crime bayebi Isaac. Général Kasongo asambisaka mwana wana devant TV na mwana na ngai pe crime bayebi Isaac. Lokola ngai mo nanga azalaka mutu ya nini ya nini auditorat général esengi ba criminel wana babakena bango bazalaki na auditorat ya Gombe basambi toketi na ndolo basambi me nayebeki kaka ke mwana oyo Isaac aza na prison tango basambi akamati $1000 apesi mwana o tosimbisi ona mbongo oyo leta tosamba lisusu bakozongisela o mbongo voiture mwana ekenda Isaac mama na bango maratre na bango c'est sûr azali awa Isaac ngai tina ndenge na vanda nayebi kaka ke Isaac ana prison papa na mona lobby balakisi nga Isaac bakangi ye awa nalobaki nzambe nzoka bima nazalaki lisusu na possibilité ya kozwa bavoka
ye ayebisa nga ke avant fongola dossier il faut $500 nga naza na $500 te batoboli mwana liso opesaka accord na yo eke oretiraka plainte ou bien yo ofanda topesa accord te toyebi kutu te ko mwana wana bima nayebi te nzambe azokanga tobola mwana nga liso sikoyo ndenge oza awa mama oye kosala nini naye koloba na justice ke Isaac abomelaki nga mpe mwana liso abotola mutuka mwana na ngai alobaki mwasi moko nde mutu atindaka bango mwasi yango azali pembe boye bayaya mwasi wana nde bavoka ya ba Isaac na mwa mwasi wana. Ok, so olingi l'état congolais a bongisa bino na bato wana bino eke babakisa charge epa ya mutu oyo okomone nani kabakaba Isaac nde ye wana. Isaac ayebi nga, Isaac ayebi mwana nga. Même pe crime ayebi Isaac. Mais azobima ndenge nini? Est-ce que ça qui démarche administrative ya okende kuna na ipe crime pona kufunda ko refunda lisusu eke opesa bango rapport ke kabakaba azati papa ngana naza na mbongo bavoka ezaka ka mbongo ngai pauvre mwasi mwana koti koma 4 fois soki papa nazalaka vivant te bele mwana nga kufa. Okay. Na osenga na justice bataboy babimisaka bango pona nini? Après koyoka histoire ya mama oyo nayoki pasi na motema nayoki pasi ya bomama omemi mwana 9 mois oboti ye mwana noka moko mama lokola mama nyonso sensibilité moko esalaki abenga mwana na ye peut-être que eza prière oyo asalelaki mwana na ye mokolo wana ya bonane wana nde esalaki mwana wana peut-être akufa te mwana akoti koma 4 fois mwana wana liso epanza na ye mbongo na mbongo badepensaka ti lelo mwana wana akoma inapte oyo azalaki normal akoma inapte likolo akabakaba mwana wana lelo lere mosusu makambo mosusu akosala susu te akoma invalide mais yo magistrat mpenza na motema nyonso ya kiparent mpe oza na bana no na ndako ozwi otiki mutu wana ndeko papa ndeko magistrat ya magistrat papa bana no baofuta bandeko no baofuta so baleki ata un franc na makambo bakofuta papa bafamille elela mitema pasi bino bokanisaki nzambe asila asala asu te bolongwa mawa botika ngai nazwa mbongo na ngai yo tambola na bajip population ezolela yo bakorompaka yo na mort ya bandeko mosusu mutu akufeli mwana akufeli ndeko akufeli yaya akufeli papa mpo na bango babomi ye bakriminele babomi ye yo ozwi olibere ye papa magistrat ndeko avocat papa policier problème eza te komona formule bana no bakozala nango yo moko kocomprendre ke nzambe aofuta yo okokamwa pende osilisi boye ntango oyo il faut zwa siko repos ya vie na yo olobi ke bana no fo bazwa relève bazokufa o moko nsima na mosusu il faut tokóma na niveau kosalela bango bapriere ya bongo azwi mbongo ya mutu moko boye bakataki babomi azongi na ndoko akuti famille na ye boye bapeli moto fe koma bongo fo bapriere ya bongo to banda kosenga akomi na ndako akuti boye mort normal alinga comprendre neni bakufi aoyeba te que Dieu vous punisse nazoloba ngo likolo ya drapeau ya RDC nzamba punir bato nyonso bazali na sima ya kokomisa bakongole lokola bambwa lokola basoso lokola banyama po bakufa lokola bizengi après bango batambola na mituka bango bavivre bien ata mutu yango nano bayebi ye te commanditaire azala batama amona nzambe oyo babelelaka na Congo ya solo mosusu te vraiment na kotala histoire ya mama oyo pasi oyo esali nga na motema nalobi te kongola andoki kongola aza ndoki ya ndeko na ye moko ndenge nini okotika mutu aboya bima libanda azopapa mutu asali eloko te oyebi soki ate ezalaki ke ozosola na mutu okati mutu tokondimaka fingaki okande mati yo donc mutu asali yo eloko te sans kanda ni rien mutu abongo c'est plus qu'un démon aleki na démon boyebisa ngai aza mutu ya modèle nini aza mutu moko il faut pas batika ye libanda aotya mokili mobima na insécurité
mais yo penza ofandi na ndaku na yo olibere yo oke pe na ndaku no ofandi ozwi mine obimisi ozoseka osepeli. Congolais kinyama yango ya ndenge ni bokomi nango bino bato bolobi ke botanga boke classe na préféré muta ke classe te. Soki muta okende kosala 5 ans d'université po ya kosala musala boye au milieu ya population po ya ko détruire population na niveau oyo. Soki fléau ekomi boye c'est parce que impunité wana bato wana mbos do bato fo ba boma ba pendre bango eza bato bazotika bano libanda. Po soki mwana oyo tango akendaki kasho akendaki prison azalaki rééduqué afandaki azwaki peine na ye comme il se doit baningane libanda bangi babanga banki bayate. Mais bato penza bazwi fléau ekoma lokola ekomi eza bato baliberaka bango bato bakendaka bafutaka bambongo bato basoutenaka bango bacommanditaire bango nde fo bapendre bango na nini public parce que ce sont ces gens là qui détruisent la jeunesse et puis ye azwi bana na ye atie bango à l'abri bana ya bato mususu azo motiver bango basala makambo mabe parce que tomoni mwana ya mutu moko te oyo atikaka soki magistrat atikaka bana ya baninga bakoma na mabeti na niveau oyo pona nini te azotinda pe bana na ye babanda kosala même musala po ezopesa bango mbongo po basala makambo ya bien atinda pe bana na ye na kati ya bana wana babanda kosala musala mazwi bana ya baninga mususu bana bato ya mike bana bato ya mike ba jeune oyo il faut ba préparer à venir na bango bozwi bo sacrifier bango tala ndenge ba bomela biso Congo bino bo comprendre te jeunesse ça relève ya lobby bazo détruire yango déjà sikoyo balakisi bango ke vie eza facile botanga na bino te bosala eloko te bobomaka na bino baninga bandeko mususu po bino bozwaka mbongo po lobby bango batikala à perpétuité na pouvoir po lobby ba manipuler bango bien na buzoba ba manipuler bana wana bien na buzoba tango bakokoma batu oyo ekosenga ke babanda kozwa ba décision ekosenga ke bakota pe na makambo ya politique babanda ko réfléchir sur le pays babanda ko réfléchir comment doit marcher l'économie du pays bana wana nde bango baza sacrifier siko bana wana bazo ko s'en prendre na ba oyo malgré difficulté bazo kangama batanga bakoma batu alors il faut ko boma bango pourquoi parce que bango ba na conscience ba oyo ba na conscience to tia bango contre ba oyo ba na conscience te ba bomaka bango comme ça pays eke en couille. Est-ce que bino bozo lire makambo yo koma na mboko bozo tanga penza makambo zo lekana na mboka oyo c'est ce qui se prépare. Voilà ce qu'ils sont en train de préparer pour la jeunesse, pour l'avenir de demain de la RDC. Ba oyo ba bomi il y a de cela 18 ans. Résultat nango yango to mona. Po bano ta babani ko est vrai et alelo te. Je pense moi ce qui penda papa Tshisekedi olingi penza Congo. Il est temps de frapper très fort na fléau. De frapper alors fort. Ce qui il faut tika voyage, tika nyonso. Oluka solution na likambo etelemi et que ça l'important et puis te repère ça yo merci lobby parce que ce que nous voyons aujourd'hui là c'est pas le fruit d'aujourd'hui c'est le fruit d'hier. Moi na oyo banda impunité banda kotika une impunité depuis 2014 eza ba vie peut-être grave o bakangeli ma banda ngo avant to 2010 asali 2014 bakangi batiki batika ti lelo comment est-ce possible sécurité ya mboka mobimba bato bazala recharger la sécurité faut bo renvoyer bango il faut ba longwa ba servir ne lokote parce que sécurité il faut ba yeba bato bazali censé la sécurité ya mboka faut ba yeba ko prévoir il faut ba yeba ko prévoir yaka bango avant basimba bango faut ba yeba parce que oyebisa ngai te que bato mo banda ko opérer pendant 10 ans na Russie KBG yeba bango te nini oyo yeba bango te impossible. Et puis bakataka bato en plein jour bakataka bato en plein ville babomaka bato en pleine sécurité donc bazala bango normal on dirait basala eloko te. Ce que là déjà expression na bango baza sans regret sans remords donc ba mesana ko mona makila ba vivra na mboka o baza moko te mi balete
soki batu bakomi kosala n'importe quoi koenlever batu lokola basala blague lokola gag, c'est parce que bayebi que baninga na bango mettant bango en confiance en leur disant que ata bakangi bino bomitungisa te ebobima na bino yango zomona enlèvement comme lokola lipa na kuanga pendant que les services de sécurité sont là. Eux ils foutent quoi? Bozo foutre nini? Service de sécurité, c'est sûr que non. Comment vous ne pouvez pas prévoir ça? Ça va faire plus de 10 ans que les gens sont en train d'opérer dans ce pays. Baliwa ya ndenge na ndenge tala. Na ba morgue ba mort moko to comprendre raté tala. Bandeko. Soki boza na capacité à sa sécurité na mboka te botika. Tikela muto akoka kosala. Botika la moto wa kosala pardon ba magistrat so monique boza suna posa mboka ote boko bima na bino bokela bino ailleurs botika la biso mboka bo même ba famille na bino mabota na bino botika la bato ba na conscience. Vous détruisez ces jeunes pour que lobby base à la sans valeur santina par rapport ya mboka na bango ba yebi ko réfléchir te ndeko mobali ndeko mwasi yo moto liaka mbongo ya makila ya bato. Et le bin ata papa nazo tchela bino na kochela bino awa nani pasteur François Mutombonenga lobby o esepeli singai. Il faut qu'on banda sensibiliser batu. Tina même les pasteurs doivent sensibiliser dans des églises. Botika koloba ke li kamboana etali ba pasteur pe bona na part de responsabilité na bino papa François Mutombo félicitations. Comment est-ce possible à chaque coin de rue il y a des églises mais bana bazo se transformer en démon ndenge nini? Bana o église ezoki ne kodi me ko gérer bango te ndenge nini? C'est que quelque part pe église faut bana ko tsambela malamu. Bon nzambe ezate. Pour te supposer na mona kala ba film américain na mona kala ba place mususu yoka ba lobi côté banditisme leki makasi bazui ba implanter église. Ozoka bazo bongola muke kwa moko boy. Siko ba église etondi Kinshasa mobimba. Ba même jeune wana ba wakene ko boma ba sisi ba yeko pesa dîme na église. Ndeko mobali ndeko mwasi. Papa pasteur musala nini ozo sala? Mboka na biso ezali parmi ba mboka oyo ba église eza ebele surtout Kinshasa kutu koloba te. Mais Kinshasa ngo wana eleki na ba intérieur neso na ba église. Pona nini église eko kosala musala nango te? Pona nini église eko kobongolisa lisusu batu te? Pona nini? Qu'est-ce qui se passe dans l'église aussi? Irresponsabilité za makasi ya l'état. Yami ba yeto kopesa pe na église. Est-ce que bozo te ya nzamba solo? Bozo sa ya nzamba solo? Molimo nini o ezo kama ba église ebele lelo? Eza molimo ya nzambe ezo ko convaincre batu. Teza molimo ezo bungisa batu, ozo servir batu moko ba criminel. Oyebi ke ba criminel ba ya na église na yo mote ya ka bango liloba te. O pasteur o lia ka mabonza makila. Boko futa. Liboso nzambe boko futa. Nazo loba ngo likolo ya drapeau ya RDC. Ba nyonso ba lia ka mbongo ya makila bako futa. Boyoka na pasteur François Mutombo. Après na ozonga kanda na ngele kimaka. Bandeko. Comme na niveau peuple congolais, azana courage ya ko enlever moninga mu ko paso le kolongula rein. Commerce muto zo sala o tekere ya mutu, obomi mutu pour sauver mutu yo zombongo. Na yo docteur zo sombere ya mutu baboma pour que le oche mutu. C'est une malédiction sur une nation. Le sang humain est sacré. Ne voyez pas seulement ba procès tozo mona na nina, non, c'est une malédiction sur une nation. Et cette histoire va peser sur le pays. Dieu est juste. Même s'il y a des gens qui sont derrière ces histoires, c'est une malédiction. C'est une honte. Même les Brazzaville, ils nous regardent. Donc, makila ya mutu, et ça suna somo na ongolete. Il y a des filles, des jeunes filles. Moi, je suis un jour au Komemazemi. C'est 9 mois. Au Komatana Mbetu pour bimisa moana. Na bilo onyo sur assisté wan. Vous regardez ça, vous rigolez. Le pays est en train de disparaître. C'est une honte en Afrique. Mais les magistrats là, bakanganga mbala na mbala, na futa $700, magistrat bimisa kangai. $700 na via. Yo magistrat tu prends $700. Pour que on laisse ba ya yo ban. On libérer mutwana kopa ko boma ba. Bon mon likamwana simple te. To komi mboka nini. Ozobi manatongo.
webite so okozonga ozo mata transport webite so keza ya solo to ya bato bakenda ulungula bato ba mitem na mutuka na yomo ozo bima webite ce qui peut vous arriver dans une capitale Kinshasa. Chaque coin de l'avenue il y a une église et ces églises font quoi? Au lieu que les politiciens se voient d'abord ça, bango le la poste. Vous voulez devenir chef de l'État de quel peuple? Peuple nyo so bazo lungula barin et tu vas gouverner qui? Tozo bunda nanu ya guerre bazo katabat nanu esilite bazo violer base tokomi suna o tokoki kopesa Mobutu to. Après moi ça sera le déluge. Nous vivons le déluge. Qui vous dit que nous sommes tous en sécurité? Ba prophète bazo insister. Priez pour le pays. So mutazo mono dira quand on dit pays, ça ne veut pas dire prier pour Fati, non. Parce que l'air va enlever un aketi. Et ça, les Gamboa Fati, prier pour le pays. Même Angola, au Bissika, guerre et salabane na bane. Maintenant, au Congo, tout le monde est devenu chirurgien. Tout le monde chez nous maintenant est chirurgien. On opère même dans les voitures ketch. Moi, ça coupe pas sur le moto. À Katibare. Aïbina place Baré, une jeune fille, jolie aussi. Mieux vaut faire la prostitution sur le boulevard que d'aller enlever les reins à moto. Que Osimba makila moto. Mon frère, zonga mboka kende okatabilang que de faire ça. L'herbe propose ngai soki na koki kwede ba. Kwede nani? Mwana ya moto babota na makila ya bomoto. Ngana au salaire à Bilokwan. Nakokima yo utute, je vais te dénoncer. Je vais dire à la police. Parce que ce qui n'a bombio, tu peux le faire à mon frère, mon petit frère, à mon cousin. Apprenez à dénoncer ces gens-là. Parce que si toi tu peux être épargné, mais ton cousin, ton neveu, ta cousine, ta mère, ne laissez pas une ville sombrer dans l'insécurité. C'est une malédiction sur une nation. Le sang humain crie. Caïn, il n'a tué une seule personne. L'ol est tellement. Caïn. Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'au ciel. Le sang d'une seule personne. Zamba Kitina Lol. Bon, depuis qu'on a commencé le kidnapping, depuis que la guerre a commencé à l'est, ma belle ya Congo est souillée na makila batuboni. Et makila wane zonganga te. Dollar et matate. Dollar qui te parce que vous êtes malamu liboso nzambe, vous maîtrisez l'économie. Na yo soda ukanga mutu abon, ba corrompre tiki yakini. Ah, corrompre na combien? 700 $. Vous souhaitez bana nanga bala lanzala nazala chômeur qui tuera par les pays. C'est une malédiction que même famille au moins na yabongo asali bongo. Il y a le sang. Le bana ya bana sur une telle famille. Du sang innocent. Je me demande, le pasteur prêche quoi aujourd'hui? Il prêche les bénédictions, mais il y a le sang innocent qui crie sur le pays. Un pauvre papa, ce papa, 2-3 jours, on ne le retrouve pas. On a mis les enfants dans quelles conditions? On prend une jeune fille, moi nabat, à mati taxi, peu à mati pour futa, peu au jet taxi, n'andre taxi. Nzo bato kende uboma yo za na famille te yo kobota te bao ya yo bana bakobota te esengo na yo leo sakana na $. L'argent du sang. Judas Iscariote, il a vendu une seule personne de Jésus et il a eu l'argent. Jésus était condamné à mort. Même lui, Judas démon, il n'a pas pu manger l'argent. Il est rentré chez le souverain sacrificateur. Toyokanaka boyete. Non. Prenez votre argent. C'est l'argent du sang. Récupérez cet argent. Et ces champs existent en Israël. Attendez-le parce que c'est un champ maudit. Bon mouto azokamata mbongo ya re ya moto. Akabeli jeune fille, chérie, somba iPhone. Bino batu bobi makanami bali. Vous les filles, vous venez à l'église, tu sors avec n'importe qui. Tu ne vois que l'argent. Vous voulez sortir avec des hommes. Est-ce que tu connais ce qu'il fait? Le solo bamba kaka bambinga ma sans yasik. Ezaya barin. Ateka giren. C'est téléphone aux anango ezaya barin. Make up au sombi aux autres yabarin. Yabarin. Make up à barin. Na lungwe papa. Abonne-toi. Oyo mwana ya mwana mwasi oyo aza mwana na ngai. Ye mwana mobali oyo
ayaki pour ça la présentation. Anthony ayaki pour ça la présentation pour moi na ngai. Tango ayaki pour ça la présentation azuma ngai akena ye et pas na ye. Bazo futala na popage. Tango akekuna ba wumeli mo mikolo. Ba wumeli mo mikolo. Mwana azoya na ndako te yepe azoya na ndako te. Zona yena mosana nazo sana na kakokolo na sekas na kakokolo. Na état major. Ke mwasi abenga abino. Ba bengi ye ba ebisi ke mwana babomi ye kuna na ndako. Alongo pe na keti na ndako na komi kuna na kungoli porte tête na zongi na ipekrini ya pompage na zwe ba commander ya ipekrini ya pompage na kena bango kuna na esika ndako ezali bango ba buki porte ta ba buki porte to moniko eza déjà décomposé il y a 4 jours alors alongoli gorge alongoli nzoto na ya masi alongoli akati mabele mibale alongoli barin alors ba bengi gouverneur nani bugumese ya Ngalema nde ayaki tango ya moni nde abite loko koro comme nini décomposé il faut to kunda sikoyo ipekini ya Ngalema asala rapport atinda kuna na nini na parquet alors to kundi mona kaka na nini na kisuka wana na site kisuka to kundi to landi dossier to keti na nini na parquet. Donc tout comme la paquet a vu bon le cours ya kimi tout bango basala nini vide de recherche alors basali vide de recherche biso pe de zone to pandi to za ke moko ba ku kangaye bongo to ya ku se présenter na lobby na 20 nde to mone ba la kisi bango na télévision dans la kisi bango na télévision ba bi ke to ya na nini na ipekrini oyo ya 24 nde to ya na ipekrini nde procureur ayaki wana abino biso to ya awa na ministère intérieur nde bakosamisa bango à partir de la tango bazo benga moto po basamisa ye ba o ayebi moto na ye wa sali mabe po na ye ami se présenter pour que asamba na ye yango nde to ye to pandi to zozela loko babandi kosamisa soki ba bengi ye nde ngape na kende ko bibisa ba preuve oyo alingaki mona na ngai pe ninga bumati mona na ngai video pe nazana yango ezana na téléphone video ya ndenge alongoli ba parti wana nazana pe na yango nde la ko présenter kuna. Merci beaucoup. Déjà comment c'est pour moi tozo de la soki ba bengi ye wana apandi toke kuna ba bika to de la awa bango te ba ko benga biso yango pe to pandi to respecter po ezali eza procès au ko forcer te o so forcer ba ko condamner mais au moins te ke mobali o baba lanaki sima ya liwa na matanga akima jusqu'à aujourd'hui kala moi la coupe na 2022 na le 19 troisième mois de moi la coupe jusqu'à le lendemain de comment on a na 2023 de to comment on a le long à présenter peut-être à mon année peut-être de to comment on a le long Bonjour monsieur journaliste. Comment on a Christian Kiamusoki. Bon, et là on a li awa parmi bateau l'état public qui na ba réseaux sociaux na moni blondi oyo ba botole nga catch o bo mona na photo oyo esanga moko yeyo permis na nga na kingo yango oyo elamana ataki yango oyo basinga keke singa na ena ngwawa c'était pas papa ezalaki mokola le 24 mokola le 24 na 19h le 24 juin oyo kaka mokola concert à faire na beau marché libosa Phoenix Jean Momoko ye grand chauffeur otika bajogo awo na Intel Campo
hôtel camp wana ebi yango eza bakota pour aliment nasi bango opesa nga 10 shaba ote to opesa 8000 ça va bakoti wana sima na mako na kicha client liboso tokomoke na bango munda pe ya voiture ya mutu kezaki ya opela tokomobeta so masole ya fils epena tozali pe na loisir faire attendre ici faire za champion faire boy donc oseka na neto continue kinzela toko koma tant toleki station total eza na flambeau mako na sima lobi quand tu fa kitanga na so kama na ngai asa mwasi na ye ala na biso na hotel ngapa na gara mutuka mupanji aye peme na portier na ngai bisinga chofa okomona mona $10 pona futaka kawa na baninga nganya so ngabi exchange emonana na ata mshashino awa de temps fungula mshashino pona bimisa mbongo pona changer allez ba ko bokela ngasinga na kingo obokela singa oyo oboka kyango efande ngapena awa na kingo basela ngo croiser ba mo benda ngasikoyo ba mo benda ngai oyo afanda kina na kita liboso kota client na client kita liboso client ayeko bloquer ngala makolo a bloquer ngala makolo pour ça la mouvement a boité a hotem sa makolo te oyo bana changer mbonga za kilibanda akomo beta ngai makofi na patine na komo da neutraliser ba buka kiti ya chauffeur na ndenga tuto aboye ba sele mukinga tia kita sima allez oza na oza bana changer mbongo ayeko kota na vola mutu bana ngai ba match tous les 4 vitres ba komo ke na ngai allez mako bi tobo mai te tokeneka ba Kongo musabi tobo meka tokeboka loka best boka ka wala otobo maka ba ko za krika mutuka baba minga na mutu baba krika mutu na mutu ba singa funga munoko ba funga munoko dana funga munoko ba singa obo mona photo awa la sen oyo ba bloquer ngai awa ba sere pena bona za poto na munoko ba sere ngai awa bakangi bo makasi na sima ba ko sakiteza mundu basipinga na nelongi ba oza trader de creek baba minga awa ya mutuka baba minga ka de awa ale ngaka kao ale ba ko loba maba ko loba masa mombenga ngo akomida ko sinema kila makasi toko na bwaka e po makleba lobi mangala zolo na munoko ale na neba kina ko bwaka ngai na ki ko sotifu ko bwaki ngai na sima ya ambassade ya États-Unis na nzela sima wana ba ko bwaka ngana na bana be ko miyeba te mo botangu sia me ko sanga crash chef pe me ko songa na mo ka batso ba batemi ba watalanga na tabwe bata sécurité ne ba mo tulanga mutuna te ba bwaki ngai ba bwaka mutu ka bato tsinga boye ale ba meminga tina na susa timobe zaki afoko ma KMC kota beach afoko ma beach ba meminga na atuna nga ba mituna na bisina saka na changu me ba levenga na bon marché ni na zaboyi boke tika nga na bon marché pesa baninga na ba moninga yi ba kozwa ngai na ne ba na ga central ale moninga na moto bulaka na taxi azaka wewa tango yoko mona nga batuni oyebi jeni gaso ona yebi ekoloki ninga tono bula na taxi ale nde ba yoko mema ngai ba uza ngai ba lali singa na moto na sima mkongo ya masa wana seneka makila ale ba yoko mema nga na bon marché nene baninga musiba ko mona ngai ba yoko mema ngai pa kanser na biso na kiaze mingi na nyisi na limete nene ba ko pesa nga ba kalima po makile esena lisute na tango nango yoi ko songa pesa bobaka ki ngai babi ngai na 8e personne on a bimi vivant na 8e personne oyo babimi vivant na butu na kaka bobaka ki 2 personnes ngane ba ko boka ngai mutasuka senga na l'état donc l'état fa lungo la kunana mort faut peine de mort songa donc kunana mort mutbakanye wa kunana mort faut peine de mort nesingai na senga na l'état asala bango musaro belinga ba oyo boyenga basala ngai so na bika kite mais na so témoigner bota misa biso na misa na bino ba journaliste mais lelo na bongani na melelo na nga sana ebembe na ngola nzambe pona mwa nzambe ne na saboye na za fifa boye bazaka ba mibali na ba mibali
soki makila ya kaye ya pamba moko kaye ya pamba kutelo makila ya Abel ebelela likolo nzamba akiti po ya ko réagir le binango pasteur François Mutombo bana o ba boma bazo continuer ko boma bino bozo simba bozo bomba bango boyebi kanda nzambe za ya degré ni likolo na bino. Et puis de l'autre côté, moi je me pose la question sur les populations congolaises aux arabes naïfs, parce que par rapport à ce qui se passe, ceux qui na France, bah émeute si la télé mutu moko akufi. Bon groupe de personnes moko bazu bazo boma na bango batu à leur guise, bazo zo ba rien comme ils veulent, bazo zo ba poumon ba foua makambo na bango ba sala nyonso ndenge balingi. Bazana bango à l'aise na kati ya mboka moko boye oyo population yo sezo souffrir mais elingi ko réagir te to mona pas si to réagissera te tozo bazo biloko si bate to réagissera te ba comment bon mabiso na guerre to réagissera te ba comment bon mabiso ya koyaka na biso bandaku ba okotela biso na bakuluna to réagissera te et comme tina niveau ba comment teka biso lokola to ya kotala do ba teka biso ya kotala pour niveau ya koteka ba rien comme ba oteka ya kotala do telemi boye muto ase lo calcul ya ndenge ni oteka to peuple moko banda na buma na mokili mbali bosa mo population aboni mbali bosa na mona peuple ya modèle oyo basala kaye nyonso ya mokili avani ne kaka basubele na munoko afandi ye kaka wana so ba pese 10,000 francs abandi oyemba la muta pese ki 10,000 francs kaka ye même peuple wana muto awuti ko boma mutu wana soka ya kabeli kaba boni oyemba congolais degré ya naïveté nini toza nango degré ya sottise bolimbisanga penza kana na ngande ya makasi. Quand est-ce qu'on va se lever pour défendre nos propres droits? Mukolo nini to telemaka to défendre droit ate eloko moko ate alipe mati to kokate boya ko kufa kasi ata to yebi ko défendre eloko te to yebi ko pona te to siko donc biso peut-être no sa ba population moko ya mawa ko leka batu nyonso obi ka Afrique mo batanga tela ka biso ekamwaka yango to asuna to ba respecter biso nulle part parce que tozo mériter respect lisusu te drapeau ils ont mérité fierté na respecter. Bah comment on a besoin le roi ba comédie le roi ba gag mboka moko ça la gag ko mboka mo mesa la gag surtout Kinshasa mboka gag mboka comédie les autres se lèvent pour se battre pour défendre leurs droits et nous chez nous ici et comme une comédie et comme une blague to commence à laisser ba blague to ça la nyonso to comme la rabiso to ça la rabiso ka blague to ko tonka na blague c'est pas mal de rire hein c'est bien. Mais à un certain niveau, il faut savoir taper sur la table. Tous ont décision. Yango bandeko bamba ki bango banga kuna na cité verte. Félicitations à vous. Bana masina nazobela bana chango na ngai na lela bino makasi. Po boyeba ko zo ba décision en main. Boyeba kango penza. Botelema. Bana chango na lela bino grave ya grave. Po bino botala kaso bomoni ke simbite bo réagisaka na mona kaneti ke révolution makasi ko bandaka na chango po bino bozaka na sang wana ya ko boya eloko soke ye totala na ndenge to vivre totala côté Congo ekomi toyoka mawa côté Congo ekomi mutu nyonso azwa conscience na ye ata bébé azwa conscience tokomi na époque moko ya moyen te. Pourtant botika mwana wana abimi aomene via luxe wala kisanga na TikTok baninga barolinga ba pousse la verre yeba tout na ndenge ni asali po azwa si jeune et tout ça là après yo sikoyo ozui mwana azui alakisi mwana na yo makambo wana ndeta place e baby mama wa uti ko lela awa lobi marâtre ya Isaac mutu ayebi ndenge ni asala rapport Isaac abima c'est que commanditaire ezalaka aye na bato bazala likolo na ye asala ni po babima et puis mwana o bakati ya mama oyo jeune garçon na ye Isaac ayebi bango abi ayebi pa papa ya Isaac akufa wana soki nani donc marâtre azwa mwana ya marâtre azwa kotisa na makambo po asaila bon siko bana ya ye marâtre bazala wapi poni bango soki bango basala musala so basala raté soki mama na za ndoki marâtre Isaac wala fo bakanga ye
oake na kobimisaka ye à chaque fois po Isaac koma 207 na kotelaka ye mbongo ya bokolaka bana na ye lemso bokolaka bana na ye normalement Isaac ndenge ngaza mwana marâtre fois ça elaka ye ndenge osalele wana lemso banda ko préparer depuis kala torturer asala babiloko moko amena enfance moko bizarre na mama wana yango lelo azo faire subir yango bato mosusu po ya gagner mbongo marâtre wana fo bakanga ye. L'État congolais fait que ne kokanga marâtre wana maman na lobi que marâtre wana mutake na kosala ba démarche Isaac abima. Si konga na yebite ba élément ngo bino boluka ba pesa bino ya ndenge nini yango. Po ba kene kokangela biso maman wana. C'est une maman qui ne doit pas rester dehors, il faut battre à la place ya zalaka. Ba maman bongo yo kaza mo grosso. Ye mutateka ka babilo ke bebi saraba na nyonso ya Kishasa oyo. Babilo ka komela ba bombe ba tukutu e ba diya ya teka ango, sûrement. C'est une femme à pendre. Liboso de pour pendre ye pour kindo ka face nena kin yela sa kindo kinai. Mboka nanga ye pesa ngama ya misu. Quand j'ai suivi ça, j'ai pleuré. Tant on a taliba ajaba na wana na leli. Tant on a taliba to bazala simana na leli. Mais je crois que police fait ça la musala ya makasi. Au moins des aboye, niveau population congolaise a commis. A comment comprendre ne ba jeune yo so ndenge betam de boko sabiso te tolanda su oyo bongo na oya akanda bandeko na biso batino bele bande mabwe ba kwande ba ya awawa ba shobe beshe ba kwande ba ya a to batila ba kwande nde to za a twana ba kwande bele mais bino ka kuluna kongole yo soda loko simba munduki ka pona biso ba kuluna ba kwande ba peta bino ba mbuma ba okufa ba rampe yango ete kama na Kishasa. Bosa le côté kabiso o bouclage na quartier o nini bo ngai na za famité nini te kande ndeko na ngali tuli aka na machette sa machette to biaki to ba yanke so agiso moni biso bo ondima te to ba yanke na seto yego bande ma bo okima po ani boulot zate Olia na biso il faut te telemato choquer so choki et simité et sengato poto la poto zwa poto lia. Barrete kamana ba combien yote karan po zombo mafisi ah président un instant président Fati papa yo kana biso kala no makamba ba on peut ça message pas nani ya président Fati arrêtez ça message pas président Fati yo mokonzi président Fati un instant bande ko na biso ba te ka barin ba nini biso ne to zaboui te ka 40 biso kuluna à part ça kuluna eloko mususu yake toyeba te bamisala ngo batu po bazwa yaka baswahili oto baluba olobi nini bamisala ngo po tozwa yaka baswahili oto baluba ka bangoko babiso bayanzi basondi banani baza misala te bapapa olobi bien te masa lokwanga natanga te soko zata moyo vansinga na ba de l'école na zata mo matiki mo robo o esalanga bien c'est que batu baswaka mbongo ba o batanga c'est que botika biso bokanga biso te botika biso te sa nyonso mboka na pasi asa na poto pe na bo na poto lokwanga na goza fazer jamais c'est que mboka bien te mboka etambola mabe pona mboka etambola bien opesa biso ne ba ordre bien bosa la biso ba misala to yata na peni mo bo to beto fele to lembo to yeta place mo bo to kokola ta ba kwa bino boza ka ba papa mikolo c'est que biso botika biso to sala ka bongo to pesa su na te na kongo kuma na ndia mwana bonga ba papa ngo futa ba ngo ni tete boto ka ba ngo poto vi to vivre siko ko ba ndezo ngo na no la ba bongo wana ba papa ngo yango bisene te boto ka ba ngo poto vi to vivre ba mama so ki ba limito boto na ba ngo te ba pesa biso misala ba pesa fazer ata publicité mo bo to vanda ele sa do sala ba mo lo mo biso to ba fazer ba ba nde côté ba mama te kanya makasi na somo kama c'est là non message ko ko lobi sur la malene et d'internet ko lobi message non awa ko ba bino ba fazer ko ti ba fazer aba c'est la bino mo biso poto tika ba mabe poto sala kani mabe OK ba mabe auto sala il faut que tu abisso attends le comment tu éviter au compagnie moi bosso hier au travailler tant aussi ça au $10 moi $10 wana tant au vanda au koso maman likaya 1000 francs
moi whisky oh wana po biso mesana nde na swagi wana lete sombelaka biso elamba te biso moko na makasi na biso po tosalaka te bamaniema bakoma mpena nde bamoumbu na biso bapapa oyo bate oyo balingaka biso te bafingaka biso bango nde bawindi oyo tobengana na bakartier bawindi baéclaireur banani bino bozwi policien soda botie na mboka ebele makambo ya barin botala te baya bakufa na baeste baleve batu bamama bapapa bana botala te bacriminel kutu asima minduki danga mutu na simi machete tiela biso kaka eloko moko boye ata compagnie moko boye tous les Kinois oyo ayebi aye apokta te lo na ye azwi mbongo wande la sava kaka boye tosala ya mabe papa faci nga nasinga kaka nga na faza nga nasala kaka soutien na bino papa tala kaka bana na bino bani tozufa libanda tobokama biso moko tosomba biloko biso moko soutenir biso bana yo toza misala te soutenir bana yo papa tala kaka mboka ngo nde esala baoteka bayandema biso bara biso tosala mabe mpo mabe esila yaka yo moko nde posisa mabe wana tala bana onde basufita bafaza tala bandeko te bakoselaka biso nde bayake toboma na biso na Congo na biso tolingi mabe te me tolingi suta na bino bakonza mboka botina mpe bakama bakaya banini napesika konza mboka mbote bani tosuta bafaza yo teka barin kozwa combien eske yo koboma mama moko boye po tekaka barin okuta no nanani yango asombaka barin eza bakopi na bango basalaka bayebani bango na bango nde basalaka te kangelanga autant pozwa boye. Dois-je encore dire que le Congo est mon riche et beau pays? Dois-je encore dire que le pays de mes aïeux, pour même ses aïeux ne reconnaissent plus ce pays? Dois-je encore chanter l'hymne national de mon pays avec fierté? Dois-je encore me frapper la poitrine disant que j'appartiens à un Congo riche et fort? Est-ce que j'ai encore un pays? Que j'ai un pays? Je ne pense pas. Est-ce que je pourrais encore me lever pour dire que digne d'être congolais? Bazo si lisabiso pose ya Congo, bato ba aussi sabiso pose ya Congo, ya mboka yo kitoko malamu bien. Culture à kitoko. Ce qui combien de tribus de langues eza la mboka o richesse onza mapesi na mboka au Congo. Oh Congo, Congo, mboka bakoko. Congo mboka mpifo, mboka lolendo, mboka ya bwania. Batabulei bayemba Congo ezala boye te. Nani akomisi Congo boye? Nzambe tala mutu azolinga Congo ekoma boye. Nayebi keza na ba groupe de gens bazolinga Congo esila ebunga. Nzambe kota makambu ya Congo. Congolais, nzambe so sisi okota makambu na okuta likolo ta kita. Yo moko nde fo telema. Conscience esala. Zonga mutu Congolais komi niama. Congolais komi eloko. Congolais sa susu na ntina te. Congolais komi eloko pamba. Partout na mokili na kotalaka ba reportage ezoleka na kati ya Congo loko leza su mboka te. Loko la te metikali lisusu mboka te. Bakonzi boko dirige nini na etapo ekomi. Soko telemi ozolo bokoza mukonzi ya mboka Congo na sécurité. Mboka mususu fwe katana na koseka yo. Soko telemi olobi koza mukonzi ya Congo na niveau ya police ya magistrature to ya magistrature suprême. Ba mboka mususu fwe ba seka parce que bakotuna soki bozo sala nini. Bakotuna ya solo soki musala ngo bino bozo sala ezaka kombonde bapesi bino po bolia mbongo kaniaka te eza pena musalo bozali kosala. Po ngai so bayebisi ngai ko mirai tala ndaku na yo ngai lokwa mama ya ndaku il faut na beta tolo na ba ndaku na ngai toliaka chaque jour. Ndaku na ngai ba porte kangamaka na 18h. Bana na ngai baza na éducation. Bana na ngai tala bango fierté. Bongo nde mutu abetaka tolo eloko azali ko diriger to azali ko kamba. Bino bokobeta tolo na nini bo kamba. Bayenye so baleka na mboka oyo bokobeta tolo na nini bozo kamba soki kaba mwana muke aobeta bino dada boko kate. Soki bana wana ba 2000 bino ba tata ya ba 1950, 1960, 70, 80 bana ya ba 2000 ba beta bino dada bino boana pouvoir, boana capacité ya ko signer, bozana pouvoir ya kopesa to ko boya.
bana mikie boye baotala bino mutu bazobongola bacerveau na bino seke bano baleki bino na mayele ndenge nini bana ya mikie boye bakoki kodirige bakoki kosakana na nation mobimba bana moko ba 2000 bakosakana na nation mobimba congolais toloba neti na minute oyo kabaka mutu agere biso pendant 10 ans agere biso pendant 10 ans pendant plus de 10 ans pendant 10 ans mais plus de 10 ans sikoyo lolendo yango ya nini soki na mboka oyo mwana ya 2000 azosakana na sécurité ya mboka mobimba bana moko ya ba 2000 ya mike basakani na sécurité ya mboka mobimba c'est très dangereux hein? Sikoyo boyebisanga ndenge nini Rwandais ayo osakana biso te soki bana mikie bongo o baza tana matériel moko te o ya brouillage ya ba réseau banelo te bazanelo bana bana technologie moko te avancée mais tala ndenge batati biso awa balalisi na bakondi basisi bango mayele bakangi bango lelo lobi baza libanda bakangi bango lobi baza libanda ce que cela veut dire que faiblesse ya sécurité ya mboka na biso je me demande soki réellement bamboka wana ya este botozwaka yango tozaka lokuta po soki bano amikie basakani na biso boye bazosakana na sécurité ya mboka bazosakana na nini oyo na justice ya mboka bazosakana mba magistrat ya mboka siko soki ba Rwandais baye soki pays moko lokola Rwanda oyo eza na évolution ya vitesse oyo bayeli biso pena bavandeli biso c'est que c'est fini c'est que il faut vraiment tomi tuna soki mboka na biso finalement tina nango ya nini abandonné oyebi na makambo esalamiko soki pena na mboka sérieux dans le pays de gens normaux bato ebele fallait ba démissionner bato ebele faut ba démissionner lobi ke na tiki po niveau ba infiltrer biso niveau ba sakani na biso pa bana moko ya mikie o ba ata na technologie moko te ba vandi na bango na kwa moko ba meli na bango bord na bango ba lango ba kanisi eloko ba exécuter yango et puis après ba sak ba boko kanga bango te soit bokangi bango alors après plusieurs bavures mais botiki bango libanda cela veut dire que ngaso nazalaki mokonzi ya sécurité ya mboko mena bimi mena longwe o démissionner penza ozwi courage à ko démissionner olobi que na démissionner et ko sala kutu digne que ko continuer ko sala face na bana wa mikie o ba osaka na bino justice ya mboka mobimba na nation mobimba bana mikie tala panzela nga video oyo na saka bino na linga soko lo ba mambo mboka te pona colère na komona ba réalité muso eleka na mboka o soko tiango penza esprit o lati yango penza oyo sala oyo lo ba makambo so ba okango lobi na tongo. Mais je me réserve. Vraiment, je me réserve. Je me réserve de dire certaines choses. Mais, bate belé, au moins l'État, partir sur la sécurité, partir sur il fallait démissionner. Pour na président de la République, faut mis tout na sur la sécurité à solo. Pour bano amike bazo agir boy. Katuka mbadi. Au revoir. Au revoir par